que moto a un dossier combo là monsieur Cessé le Wankoul il est comme magistrat. Alors maintenant il est comme dans un dossier a été libéré par Serge Matole de côté prison malgré qui ba misato na DJ na maître sécurité magistrat Limbongo a libéré bango ce qu'on va proposer à la famille que tous à 5 000 bakunda bobo signé mikanda bon msusima mwana wana akufi na kati ya bar parce que bato mingi na ba témoin oyo bazalaki sur place ba yeko yebisa biso que babu babetaki ye babomi ye koboma alors mundele azowangana bato mususu bazawana bazowangana batemwe pe bazali bazolo ba oyo bazalaki bazolo bake non on a vu ça ndenge makambo nyonso elekaki na ndenge babeti ye na ndenge mutu wana oyo abetaki ye abomi ye akimi ba expatrié ba indien au bazosar ba restaurant ba boîte neti keke wana za responsable bon tia ba image photo na keke c'est un indien mais comment ko battre la personnel na yote bazo bunda pour menacer bateau un maître sportif là moto ça va sporter il y a pas match et en plus bah qu'il a mis en normalement la police il va arrêter tout le monde à un moment mais reste ma biso famille de bien la police. Merci Nzamba Mona Papa Mbola Bino Biskali so mesani kolanda biso. Merci les sous na ba retourner sur vous allez ko la biso na kolanda ka makasi ba vidéo na biso surtout na ko partager. Merci pour na ba bazali ko tia na statut, ba bazali ko tia na Facebook na YouTube partout tous se retrouver alors Nzamba Mona Papa Mbola Bino parce que musala autour sala on mala musuri bino bazali ko pesa biso makasi. Ticket Nzambe a visiter mabota na bino Papa Mbola Bino lisusu. Lelo toye lisusu awa na quartier na beau marché na quartier oyo ndeko na biso Patrick ayeba ko kufela. Toye awa na famille na ye parce que toyebisa kabino toujours biso tokendaka na source esika wapi bikambo esalami famille moko abeta lisolo ndeko akufaki depuis le 18 ya mois passé Nicolas ezali koleka nini esalami le 17 ya mois passé na 21h na ezaki un samedi kaka na beau marché kaka awa pour nini akunda mina noté est-ce que affaire raison avancer telemi et puis batebele babetaki di solo sans pour autant bayeba source ya likamoto yena toyeba ndeko kufelaki exactement nini bawelelaki nini et puis toyeba cour ya lisolo ndenge nini ezali ko salama na lombango mingi to robetela bino lisolo na ke koyamba papa Yannick wazali ndeko ya mowei na ke kopesa yembote mona yeto beta mwa lisolo papa Yannick na pesi yembote rappelle la pesi yembote madame présentatrice. Merci beaucoup papa tokende mbala moko na sujet po bato bazozelango makasi Patrick Azali nani par rapport na yo. Merci pour la baigno sur la partout dans le monde à travers YouTube, Facebook donc Patrick c'est un frère, c'est un cousin. Alors il s'appelle Patrick Kabangumbia. Alors tous dans la résidence familiale ici Kao Matang Ezali parce que ndeko Patrick Kabangumbia Azali père de 3 enfants. A Koufina âge à 38 ans. À Tozan l'avenue Aérodrome numéro 22 quartier Funa 1 commune de Barumbu. Alors Ndekwatika Ibiso samedi le 17 septembre na vers Bangonga 21h na Carré Club kuna ndesika liwa ezuye place ya Musala aki serveur oyo asalpe mibu ebele kuna. Alors plus de 10 ans. Wow. Aoumel Baka c'est un doyen. Puis à Kolia. Puis ma carrière n'a passé. Ils ont toujours à salle trop dans la boîte. Okay. Donc ils ont donc Moussala Oye, épicier, accès à beaucoup la foyer n'a donc domaine n'a donc dans ce sens. Nini nde oyo ememi ya solo liwa na bomo yande kona biso Patrick. Bawela kina nini elekana ki ndenge nini mukolo yango ya liwa na ye et puis bino ba aprena ki yango ndenge nini. Bon problème ya Ndeko Patrick bawela ki pour boire c'était montant de $20 les ala ki un client a joué à PC Patrick Mbongo maître 100 ou azali maître à Carré Club pour bango tout ba travailler Patrick a servi à la Licolo
maintenant tant va servir à l'écolo mais ba client de ba moi oh ba gentillesse sur ça gentillesse devant client au kabela tant à kabeli mettre dans la monde mabe alinga y parler que la ba kabola alors on est au ça la que doba moi makasi hein parce que zo ba na semingi et au ça la que ndeko au moment où ba ndeko partager mbongo il y a linga lekela après salut que maître wana bandi ko agresser ndeko réaction le bosso a bêté notre patte mais tant azo bêté patte bato bazaki tout autour ko bakilio bazo mela alors maintenant bato ba mononga on dit ezai bagé c'est wana likolo amona ki oka ezai bagé bon par après ba réaction on ezai makasi yé pas zo babi nazo capable ça zo sa mettre en deux zo betanga tu bêté ba makofi alors elle m'a donné bazaki au moins 3 mètres où il y a ça l'action mètre 100 mais 2 mètres monsieur comme ba sécurisé bazo ko profiter pe ko beta mais tout autour de la vie et puis alcoolo ba vandaki bazo mela mais muto repek ça azate tinde kwa komi ko boiter akende ko se soulager mètre 100 na mètre mususu alors ba iko kota akati ya noir ko kota ba kotaki et ko sala que ba étrangler ndeko ba kangaki kingo to ba kangi kingo et quoi au kufa nyonso wana ba vidéo zo laksa et au sala que ndeko batu pardon papa Yannick batu ba ki embeli te non selon ma version musu c'est ça que batu ba ka embeli tant ba na irinoir mutu moko nde mutalanda ka ya tubi embeli après akimi et à lokuta nazo ko éclaircir na ba opinion nyonso ba landa biso partout dans le monde liwa ya Patrick Kabambia akufi ba étrangla qui est la maître 100 les ai complice ya Carré Club Mobimba oyo balukai ke ba liwa ya ndeko akufa mukolo wana parce que to benyo complicité pour nani pourquoi un pourboire bozo benga pe bagé pétant ndeko akufi après avoir maître wana bimi na kati noir to ba uti obomena muningane mususu ba vidéo zo laksa et après abimi libanda azo signaler le bibo kende avec sa collègue mususu tamutana ba kwiti alangwe alaliwana o yesi abomi mutu era mili banda caméra zo zoaye azu sakinaye akati tina ngambo ya urbanisme alors tango akati wana mutu moko akia sali constant ke mutu alaliwana okende ko se kufai ti batu ba yeko mona ke siko tango ba kepo bazo accord il y avait 3 personnes gérant à Carré Club comme on a Serge Matondo. Alors, bazaki na maître à sécurité, bazaki maître à maître sans numéro 1 à bango sécurité, na DJ on doit s'occuper la caméra de surveillance. Maintenant, on après tant ba to sali constant. Tant ba sali constant, bazu corps ba kitisiam. Tant ba kitine de déjà kufa sur place. Maintenant, après il ko sala que vers 21h voilà, ba ko luka moyen pour ba me accord na HJ na première na limité. Alors tant que comme la HJ bon kokoma ba komi kuna ba kuta na médecin a trouvé déjà mort de GC Salami bazui ba longoli bilamba ya mowei donc bilamba na ya lataki ya musala ya Carré Club ba longoli am ba tie bilamba mususu et en plus ba ko sala que tant ba changer bilamba ba bengi famille vers minuit parce que ba air wana tout ko banda 21h mutakufa minuit ba bengi famille mutazo qui appelle Alice Kabang Alice Kabang on moi si non c'est Eza petite sœur parce que akufi Patrick Kabang Mbia Alice Kabang donc c'est la même nom de famille alors tant qu'il y a recevoir appel Azum Tuka a komikuna akuti que bozaka na simana les Carré akuti ba ebisi ba bino ezaka crise à Sali mais sinon tête aux Hollandais tant où il y a komikuna akuti déjà médecin azo sala acte de décès maintenant la acte de décès on a azo sala c'était déjà mutu il était mort akuti blamba musala o ya bando à l'attaque eza suna nzoto te et après toi va constater que non mutu akufi ndé et au sala que médecin on a HJ à Salici acte de décès bâti de bémélation conteneur maintenant pendant tout ce temps de balongola corti na cinquantenaire famille ça tout ça na Barumbu na aérodrome 22 quartier Funa 1 Barumbu ba signala qui bisoté
ni koyebisa la police aya kosala constant na Carry Club parce que koinforme te bazwi babimisi mpe bango mo balingi bake ipe crime bake kuna bakesesa bamakambo na bango ke ezalaki ono tala ndeko azwi likama asali par exemple crise nde balobaki mpo babaki eza baje asali crise est ce que na ntango mosala basalaka crise basalaka baje na ntango mosala ezala baje te alors ezali ke complot bango babomeli biso ndeko alors malgré tout ça tant kolonga corps eke na HJ elongo na HJ eke na 50 alisi bakompagnaki yango maintenant toza la frère na biso moko ya avocat il s'appelle Patrick Papi Kabango les avocats ye azapele Kamoui yende mutu ayeko saisir na niveau procureur aisi procureur abino j'ai constaté que Ndekolanga a koufi procureur abi bon ça va si dans le cas bo saisir na commune na Barumbu pourvu que ba na soda première soin pour ba ya kolandela no ba Christian Matondo pour ba on ba 3 personnes au ba qui DJ na maître sécurité qui Christian Matondo de ba accompagner corps na HJ de ba onde mutu tangu balongo HJ ba na Carry Club maître avocat ayewana oya ye atali bango amoni Christian Matondo tuni abi mais nayoki mon Ndekolanga akufi habité au asalaka crise mais désolé bon après Ndekolanga abi bon ça va savoir matalikolo amati après elle a bandi au fond le lendemain le même jour le lendemain dans tout le voyage dimanche to comme le 18 septembre alors l'état on a de quoi bengi procureur l'état ce ko babi faut saisir ba soda ya commune ya maison communale la Barumbu ba yana abenga bango pour que bango ba yebate to ba yeba soda Alexis Mikando essaye que autorisation procureur en attendant la Kangi Carry Club et en plus bailler vers monsieur Christian Matondo maître Papi Kabango à l'obino ba image dans la carte ba l'axa pour Carry Club ya ba vidéo ne yemo Serge Matondo ba ligo l'axa au côté maître Abeta qui do ba image tout wana heureusement image oui nzambe la raté donc ba efasagité il ngaki zala que tracer mon la té ba ngi ba zongo le roi ebembe mo ba indigent mais le quoi Patrick Kabango aza makila makasi esali que toye siko papa na tuna nanu to ke mo malembe ko bato ba yolanda biso balinga reposer mo mituna moke est-ce que Patrick Kabango tango azai ko sala kuna azai ko ebisa bino na ndako que azaki na conflit moko na kati ya musala na bandeko to pe na kolo esika to pe na bandeko bandosa na bango bon malgré tout ça moi ma monsieur araso comme là on déplore par rapport à mon personnel moi ma monsieur c'est que par exemple ko signaler ils a rappelé bien surtout ceux qui ba danger ça qui déjà to ko ba bon de kotika musala au continuer souter parce que awaza bien moninda ko ezali ba locataire bazali za lupango ya papa ne propre ya kufa personnel maman na ya vivante alors li pa go zangate même il y a beaucoup là-bas so j'ai moi 2 portes na yo biki côté là mais l'état pe atika carré à cause comme ça msus pas vivre là pour à sala dia ba place msus maintenant eloko wana a signaler pendate ce que ça ko signaler et peut-être que ko avertir bon ti kanzela parce que ndeko ti avant kufa azaki nzoto makasi liwa lié samedi mais j'ai informé avant on a le billet 38 ans dans 38 ans d'âge tiki bala misato bana epé parmi baza na kati ya lupango mais malgré ba yebite bazomona ngo événement alors yango la zo ebisa bato baza ya liboso za 11 ans aza ya mobali bon bana mibale aza ya mwasi aza déjà balandani oya mibale aza déjà aza na 5 ans monsieur ça déjà âge à 8 ans balandani car mais bakoli mais moi bomanga bakola mais papa kufi alors malgré tout ça oyo Christian Matondo bango basala ki complot wana roboma Patrick tozo koma on avant to koma na wana tozo ngapona to yeba Carry Club bango tilelo esalaka ekangama to ndengeni esalaka te bakangango mais sauf que to déplorer Christian Matondo parce que moto a un dossier kombo na ye monsieur Cécile le Wankulu yemtaza comme magistrat alors maintenant yé comme dans un dossier a été libéré ba Serge Matondo ba côté prison malgré ba ki ba misato na DJ na maître sécurité magistrat Limbongo a libéré bango ce qu'on va proposer à la famille que tous à 5 000
bakunda bobo signé mikanda mbo mususima nde on a refusé sa catégorie bon mususima parce que boyo kana ki combien banda bondo que justice boyo kana ki ndenge nini est-ce que ba libérer bango pe mukoloni au moni ba libérer bango eumel déjà parce que dossier tout le bas depuis moé il y a confi 3 semaines en to Hollande ba libérer bango il y a déjà presque 2 semaines en maintenant les premiers années fallait ba reconnaître d'abord que moé ya kufa qui na lieu du travail aza travailleur bana batikali so bazata souvenir que babi bon et si ko moi mabelo ba récompenser biso pour la papa na biso kufa et aux bien alobi la sage ya kimukolo sage ya kimukolo ça veut dire que ceux qui va mériter droit moko ils a costaud et non que ba mbonga mike parce que bon moya mutu ezonga te donc l'homme nous va déclarer ça parce que va libérer va présumer assassin ba lobi va pesa bino 5000 pour bo zona nous on a beaucoup ça na nous matanga le reste va pesa sima yango loko bino boye ko beta sete bo sepeli nango te ça yango voilà tozui conclusion magistrat on a cessé le wankulu to kati contrat dossier panaye magistrat on a tozui magistrat sika mais en attendant va banda na minute au corps ils a cinquantenaire souté ils ont un cinquantenaire to longoli yango depuis jeudi et qui kan kokolo ndesko ba sa autopsie tozi a résultat sur resté bimi après ko permettre magistrat sika ou un dossier siko ndé abanasko entre deux parties to samba to eba kozi ya liwa ya ndeko soki utaki wapi na sensoir. Merci beaucoup le on ko senga na ba imboka pe ba onyoso bakoko yeba Hollande. Bon elonga la rosenga ezaki moni ba expatrié ba indien bazo sar ba restaurant ba boîte neti keke wana za responsable bo tia ba image photo na keke c'est un indien mais comment ko battre la personnel na yote bazo bunda pour menacer bato un maître sportif na muto ça sporter il y a pas match et en plus ba killer nyonso so normalement la police il va arrêter tout le monde na moment mais reste ma biso famille de to benga police maintenant bango ba benga ta police te ba complice na l'enseignera que na ba nyonso batu nyonso baza partout dans le monde car il club est sur commenter ata boye ba vacances sabino pour la place parce que c'est pas esa place moko etiki tâche na mutema oui bomeli sondeko et na osenga justice ko bala président de la République procureur général ko bala ministre de la justice na bae onyo sozo kamba institution mboko bako kolandela de sorte que famille est retrouvée na ba droit moko ekozake pour bana bazokola neti bala misato wana ponde ko Patrick Abambi a tikibiso et korosata image moko ya bien yango wana moni que on a quoi ko baksa yasuka yango wana. Merci beaucoup ndeko Yannick kasi bande ko musubi bazana nikambo ko loba bakoko bakisa toyoka bango pe. Bon je crois comme papa Kulutu papa Letou et pas aux maman Maloba donc je crois il est père papa Kulutu de Patrick Kabambia lui il peut parler aussi par rapport à Maloba ou Makatinaï. D'accord merci beaucoup. Comment on a papa Kulutu alors? Bonjour papa. Bonjour maman. Oui papa toza on a sika matanga ya Patrick tomoni ozali nani par rapport à Patrick avant de poser une question monsieur. Ngai nazali papa Kulutu ya Patrick. Patrick Mubenga. Patrick Kabango. Kabango. Oui. D'accord. Papa, eloko nini liwa ya Patrick et akufaki depuis presque 3 semaines aujourd'hui. Qu'est-ce que vous déplorez? Nini obo sepeli nangote, nini obo moni, liwa na ye bo apprendre ngo ndenge nini? Qu'est-ce que vous voulez dire? Liwa ya mwana wana tilelo depuis babomiye bakanga ki bato batie bango na justice. Okay. Jusque là magistrat oyo azwaka bato wana apesi biso ata réponse moko te a libéré bato wana atiki bango et entre temps mwana ngai akufeli na kati ya bar ya mundele wana. Jusque là ata mundele nan tomoni était ata mutu moko nan tomoni était. Alors c'est pourquoi nos familles ont pris décision que basala kaka autopsie ba répondre biso toye bandenge nini mwana wana akufi na kati ya bar parce que bato mingi na ba témoin oyo bazalaki sur place
baye koyebisa biso ke babetaki ye babomi ye koboma. Alors mundele azowangana bato mususu bazawana bazowangana batemwe pe bazali bazoloba oyo bazalaki bazoloba ke non on a vu ça ndenge makambo nyonso elekaki na ndenge babeti ye na ndenge mutu wana oyo abetaki ye abomi ye akimi et puis bakamera eza wana oyo bapesaki biso mwa ndambo ya kamera oyo ezalaki kosalema ntango bango baza kobunda bayebaki te ke kamera ezali na kati ya toilette na kati ya bar bakamera ezalaki partout donc etalisaki makambo nyonso na ndenge bango bazalaki kobunda. D'accord, sikoyo mundele wana apesa bino rapport moko te responsable ya bar wana apesa bino rapport moko te mutu pe moko te apesa bino rapport depuis moi na bino akufi mundele tomwani nanu yete na miso na bino yete na miso na biso akoma nanu te te biso tomwani ata mutu moko te. Alors tozo tala kaka ndenge leta azokende na makambo lokola magistrat wana atikaki bato oyo bakangaki. Alors eza justice ya Congo tozosenga yango esala musala na ndenge elongo bani parce que chaque fois tozomona makambo ezosalema ezokende ka louche na niveau ya magistrature na niveau ya ba magistrat. Pourquoi moto akufi akufeli na isika ya musala na ye ezala ni amukulu bar na bato oyo ba gérant oyo babomaka ye bato oyo ba maître ba sécurité oyo babomaka ye bazakaka bato na bango ya musala. Alors justice na place wana akopesa biso mwa liano moko ya bien te ou bien balingi kaka biloko ya ndenge wana esalemi bazwi mbongo bapesi bango balie na ndenge na bango esili mwana wana pe akeka ndenge wana. Ce n'est pas ça. État de droit eza wapi? Toza na kati ya état de droit batia mwana ngai na droit na ye akufeli na place ya musala mundele wana azwa charge aya pe komona na famille tosolola na ye asala oyo loi esalaka elingaka pona makambo oyo etali makambo ya ndenge oyo parce que biso toko se rendre justice biso moko te mais makambo nyonso totiki kaka na maboko ya justice tosengi justice ezala nzela ya malamu ke osala banzela ya mabe oyo wana esalami na ebandeli tozomona yango malamu te. Awa batiki bango est-ce que boyebi côté bazali est-ce que boyeba ko retrouver bango bakimi to ndenge wana suite ezali tokoyeba ko retrouver bango ndenge nini est-ce que mutu abomi mutu yo leta osotie maboko oyebi ke oyoki bien que ce sont les témoins oyo bango bakoki koloba likambo mosusu na place wana bango bazalaki sur place okangi bango ye na bango bakangi bango yo ozwi leta otiki bango. Est-ce que mutu soka uti na likambo ya ndenge wana liwa ya mutu akofanda ka telemaki po baya kokanga ye lisusu il a déjà corrompu, il est parti, c'est fini. Est-ce que vous avez la part de l'État kasi? Ah ouais, boyebi déjà que baza corrompu et tout ça là, borosela nini. Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Non, magistrat zaka yemoko wana te. L'État azana magistrat banda na seti na sommet. Ba magistrat baza ebele. To kopesa ka magistrat mususu oyo akoki ko salisa oyo ayebi ndenge nini loi ezoloba oyo akolanda justice oyo atangaki na classe ke akende kolandela makambo ya kotala sima kotala makambo mususu ya bambongo wana parce que mbongo nezo bebisa makambo ngai na ko buma wana kende na end nakende kosala bar na end sikoyo indien kufi na bar wana ngai nazala kaka nazotambula po nazali naza congolais naza na mbongo mingi na yo nango na end non ça peut pas. Oui oye komi neti bato bazo banga po blanche ce n'est pas ça
tozali biso na mindele toza ndenge moko droit na biso na bapays na biso ndenge baconstitution na biso esali il faut tolandela kaka yango na Inde kuna soki babomi mutu na bar na bar ndenge wana babomi indien epai ya noir ekosalema te ekosalema te bakoboma bakongole kuna ata combien bomwana ka makambo milere esalamaka na Inde ba réaction na bango mais tozali awa biso toza pays oyo ezoyamba mopaya nyonso ezala mundele ezala mutu mwindo ezala étranger ya mutu mwindo ezala mundele na Congo okovanda kaka bien sans problème osali misala na yo mais salaka misala na yango na nzela ya malamu na nzela ya kubanda koboma bana mboka sikoyo omoni ke likambo esalami boye olie na bongisa na boye okeye ozwi ba magistrat otie bango siko bazala ba point na yo wana eza bien te likambo wana tozoboya yango mingi. Merci beaucoup papa. Oui.
Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Bino boza ba o bovana kina Patrick Elongo. Liwa na ye boyambi ngo ndenge nini et puis jusqu'à aujourd'hui boko koloba nini moni bozana. Bon tokolobaka ke liwa na ye vraiment et a pas mingi. Et a pas mingi komona mutu bovandi na ye akufi. On dirait bato bazo comprendre que mutu asa akufaki. On dirait bazo mona ngo e comme ba cinéma. On est tous la réaction à Konzi, va agir, va comprendre que non, Moutouatiki Bana, tout le monde a une solution bien, mais tout le monde a comprendre que jusque-là, tu évites tout ce que ça montre, tu vas comprendre que Moutouakou bien, tu vas comprendre que tout ce dans l'État a une charge maintenant de sur Makamboyo. Pour les alliés, c'est choquant. Ils ne sont pas si makasi, mais moi tolé la boina ma mi suza te memite meza rozika yango na ngana lobaka ndenge wana to sanga ba konzo ba charge ya mutu akufi ba comprendre que na ba atiki bana na venir na bango eza ndenge nini yango na zana to tuna ndenge bino soboza bana bon marché est-ce que ba maître wana o ba sala ki likambo wana baza pe bana bon marché boyebi bango parce que ba lobi que ba libérer bango soit disant
bango baza bana beau marché te bango baza bano oyo bauti kan kokolo li paraît-il ne tozoka bango baza bana beau marché te baza bana beau marché ta moke te bako na ndenge batiki bango yango tozoka bakemaka moko tika bato ndenge wana il faut justice ala nelaka bato ndenge wana po ntango asali bongo batiki na facilité lobi nango akosala lisusu pa bato mosusu yango tozosenga l'état alandela bato ya modele wana sango wana bopanza yango bakoka kosala justice ya solo yango towana yango posa. D'accord, madame toyoka yo pe lelo yo balobi que ba maître wana baza bana bon marché yo lokola mona bon marché ko koloba nini basasien bakoma na bon marché eloko ezosala passe vraiment mwa mingi bametre wana batikala jamais kozaba na bon marché. Patrick aza mutu oyo tobotami tokoli ensemble aza père ya famille et puis aza grand frère ya baleki na ye babomi mutu na cause moko boye toyebi te tovandi batrike mati bake deja na mutu na bandenge bango baninga basala lelo toye kodécouvrir ke eza oyo bango baloba na biso te yango eza mais jusqu'à présent toye kodécouvrir ke bato wana bazalaki na kasho babimisi bango babimi na cause nini parce que biso bandeko ya Patrick oyo tokoli na Patrick biso yeyo Patrick lelo aza victime neloko mo ayeba mutu na makolo te mena bobimisi bango nde c'est que justice eza te na mboka oyo eloko biso tozosenga justice ya solo il faut salema comme bango lokwa bana mbongo famille na biso quartier toza na biso na mbongo te yango bango baoluka basala o balingi basala mais toyebi que justice ya solo eza pa nzambe nzambe akobunda tina ba niveau o biso tozolingela comment yo ko bimisa mutabomi mutu toyebi cause te aza ni problématique aza ni maladif à se retrouver babomiye et puis bobimisi batu wana na kasho sans batu bayeba donc et ça passe donc et ça passe Patrick atikala jamais cause la problématique abunda molangwa azaki muta désordre ta milangwa te Patrick asala kuluna te asala abunda te nga naza muninga ya Patrick depuis bo mwana bunda te Patrick ayebata ba beta mutu likofa yebi yango te garçon moko bien donc batu omoni mokile zakaka so mutu akufi mutu na mutu akoloba o ndenge ya linga loba mais Patrick atikala jamais cause la mutu trouble jamais 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 même baninga ne ya musala bayebi katika cause jamais mutu trouble comme bango balingi basala justice ya bango alors biso toyebi ke nzambe nde aza justice ya makambo nyonso nde akobunda likamba Patrick. Merci beaucoup madame. Oui, merci. Très chers abonnés, ça fait mal de vivre cette histoire. Ça fait très mal ya romona que Congolais comment mon paya na mboka na Congolais zo vivre injustice déjà na mboka na bongo ni boni libanda ko vivre nini. Soki da na mboka nozo vivre c'est normal. Yango bozo mona ba étranger ba komi ko yako sakana na biso. Ko bamba biso ba manzanza ya ba sardine pendant que tu as dit que ça la commande qu'on manquait biso ba respect parce que ils sont protégés quelque part par qui est derrière ces indiens, qui est derrière ces expatriés parce que balé ça kabatu moko boyango na nyo ezali ko sana vraiment que justice soit faite moi na mboka kufi bongo mona ba image bino mo uti ko mona ba image na kati ya émission oyo ndeni balakisi bino ba caméra oyo ezaki na kati ya boîte oyo ezali ko lakisa noir sur blanc ya banani nde basali mona mobali wana mabe tisikoyo kasi justice ezali ko sala maté et puis ba libérer bato wana nyonso baza libanda. Pensez-vous que tu peux retrouver bango lisusu? C'est ça la question que tout le monde se pose. C'est là où la famille s'inquiète de plus. Tu m'as dit qu'on changeait magistrat, famille m'a dit qu'on changeait magistrat pour mes kakotala. Ceux qui a solo baroye bako sa gain de cause, mais on ne sait pas. Mais toutefois, biso na bino tozali na bino elongo na kati ya histoire oyo toke nango tina suka, tie sika pe ko suka. Kasi nzamba ye bako yamba molimo ya ndeko na biso Patrick. Kaki mebila mabota na bino. Nde tokutani bongo mikolo mikoya pona émission mosusu. Au revoir.